ezalaki te posa motema na ngai, ezalaki te mpe na makanisi na ngai. Wana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili, baboti bakenda treto. Nakoma komona pasi affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te. Nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala. C'est pona kozanga baboti bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa tikala na susi na motema kozanga baboti na mokili yango delikama. Bakenda bakufa tikala na susi na motema kozanga baboti na mokili yango delikama. Ne me pousse pas les orphelins, kasi ya lelo ekomi mbongwana pasi mawasiri na mitima ya bato na mokili mpona nino kolela ofele bato bakangi matoi baboyoyoka ofele ya komi ndoki pua eske kozanga baboti ekoma suje ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka lera motema nanga nani atala mama na bana Motina banana babana banana banana yo pasinanga nanya yakae lera motema nanga nanya talae ata bandeko baboti nanga bapesinga nde mokoko nanya kokonsolenga na dolero yo bakenda bakufa batikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama ikama mesanaka na karese na yo mama omesanaki na karaktere nanga mwana na yo uta yokenda na bungisa esengo ya la vie panda okenda na koma voile affection zalaki opesanga na kozwango painenye tikala kaka na basusi na loboko se na leta
akoki kokonsolenga na douleur oyo. Okoyokata kolela anyasunga basi nanga nani atala tulera motema nani akoyokamo natikali stupéfait natikali lokola cadavre mome na kati ya sepulcre nani akosongisa sourire nelongi nanga orphelin nakoma méprisable nakoma affligé basi nanga nani ayale lera motema nani ayoka Ma combien l'obus ne me presse pas les orphelins. Asi alelo ekomi mbongwana. Asi Asirina mitima ya bato mokili Komi l'orphelin bato bakangi matoi baboyo yoka orphelin ya komi ndoki Sanga maboti koma sujet ya mokeri wana sala lisumu mpona kufela baboti ngayo kasi nanga nani ayoka lera motema nanga nani atala olela nanga ofele afflige nani ayoka Natikala isolé, abandonné, de laisser Nani akoki kokonsole motema nanga yo Bakenda bakufa natikala na susi na motema kosanga babotio na mokili ya monde likama bakenda bakufa natikala na susi na motema kosanga babotio na mokili ya Yemba Alleluia nalingi kolo Yesu Masia Alleluia na Yesu Alleluia na Yesu nalingi kolo nanga Alleluia na Yesu Yesu yo malamu Aleluia.
Alléluia na Yesu. Biso tokomona ye soki tokotosa ye. Biso tokomona ye na lola ya solo. Biso tokomona ye soki tokotosa ye. Biso tokomona ye. Alléluia, Alléluia na Yesu. Banjelu babatela, banjelu babatela, banjelu babatela esikoyo ya solo. Banjelu babatela, banjelu babatela, banjelu babatela esikoyo. Yembela ye azangambe. Alléluia. Allô? Alléluia, Amen. Ndekoti kamasumwe. Alléluia, Amen. Bisoto salela Yesue. Alléluia. Kinosuka na yo kumupona Yesue. Alléluia, oh Amen. Kumupona Yesue. Alléluia, Amen. Alati motole yalo kumu Yesue. Amen. Asimbi bendele ya elonga nanga. Asama bila.
Je le comme un journaliste. Je le comme un journaliste. Il est à la place donnée là. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama lelo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama. Biso to beti mabokolo kumuna Yesu kumama. Kumama azali ne Nzambe kumama lelo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama. Biso to tombola azali minene kumama. Bandeko balandi ya chaîne na biso Kilongo TV. Et bino nyonso abonné ya Kilongo TV boyebi Kilongo TV zali chaîne oyo ekambami na ndeko na bino ndeko na biso Rabi Mavinga. Et bongo soki bozali komona tozali na cimetière ya papa na biso bongo pona koyeba ki tozali na cimetière pona kokunda papa na biso Kinkela Kuchi Natalis ozali bongo papa ya notre frère Rabi Mavinga. Donc ce que vous remarquez tozali awa na Congo central na territoire ya Kasangulu précisément na village Minga d'Ide et pas wapi to kunda papa na biso Kuchi Kinkela Natalis ozali bongo papa ya notre frère Rabi Mavinga. Alors ilongona nataki futa tozala sabino ndeni ba obsèque ezali koleka awa na cimetière Minga d'Ide pona kokunda papa na biso Kuchi Kinkela Natalis ozali bongo papa ya Rabi Mavinga. Merci. Bientôt rendre le dernier moment encore une fois papa. Je pense que nous avons bien fait ça quand nous avons bien fait le lobby. Donc pendant 70 ans, ou à Zamakasi, avec un peu plus, même 80 ans ou plus. Je pense que le papa, déjà beaucoup fanaye, tout le monde qui a couffé le roi, pour l'indécent ma Bible à lobby. Déjà passe dans mon thème, c'est vrai. Mokolo mususu le roi David abana kobelisa ya ye mutu na qualité na ye ya roi il a aussi dépensé parce que asalaki effort en tant que roi mutu abana kobelisa abika oyo nyonso esengaki en tant que roi abimisa po mutu na bika asalaki yango et bible bisi biso ke David imimaki na pasi na souci aliaka susute à Sokola les sous-soutés, à Chanjara les sous-soutés, et Balobi effectivement Zaki dans un souci à Moutunaye ou à Bandé Gobela. Mais quelques temps après, avec comme on a murmuré et Koti Nabatu, Alingaka la vérité, Bouébisanga solo, est-ce que murmuro ou Nazoyoka? Et ça moi nanga Koufi, Moutunanga ya Koufi, et na kat na bango Zaki passe pour que mon aye, tant que Wazalaki na malade. Ndenge amitika qui pona souci à Moutoune abika et cette fois-ci ndeko moko abota courage c'est quand même que ndeko bane ko belisa a profit mais chose grave ko elekela ki batu nyonso David alobaki opesanga pe bilamba na ngai na lata o ezali ya royauté alors batu balobi effectivement muto akoza kindoki te ndenge ni ntango azobelisa muto azaki na souci ya makasi ndenge ça qui dit ceux qui vont
nga même nazo kokata kolata te parce que souci ezalika moko nzambe abikisa moto na ngai bongo tala lelo oyo moto oyo na nzambe moto azwaka mpe ezaka nzambe oyo akoyebisa yesu ezali maxime ezopesa biso mpe moto mesika malamu comme conseil ezali ete na nayebi eza mpasi kokufela papa nayebi te eza mpasi kokufela ndeko mais sel oyo aza capable ya kokolisa mitema ya ezaka nzambe etala ntina ete chaque fois eva un problème to associé ka yesu yede aza na makoki ya kosunga biso yo olingi nga mingi yo kufelaki ngai yo talisinga njela yemba alleluya Masia alleluya na Yesu ngai nalingi papa na ngai alleluya na Yesu. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Zambo pesaki biso papa. Zambo sepela ki ete na mikolo yo bongisa na se na moyo yo. Na mona ba ko fete anniversaire. Tango ba bengaka balobaka papa lelo za mokolo nanga na bakisi mbula moko. Nzoke pai na yo nzambe ndo longolaka. Po ete yo yebi moto nyonso kati na biso mikolo na se na moyo yo. E bongo pona yo nzambe omona ki ete mikolo ya papa ekukaki. Tala tino sepela ki ete mosali na yo akene kopema. Oui, c'est vrai. Aumeli mingi na malade. Kasi nzambe pai na yo mona ki ete tango ekoki okene kopembisa oyo ezali mwana na yo. Tondimi pe totatoli ki yo mtopesa ki biso papa yo pe nde ozwi. Tala tina Seigneur, totiki nzela na ye na maboko na yo. Tika ete bisiko yo bongisa mpona peuple na yo. Azala bien accueilli. Enfin que Seigneur Jésus oyo nyonso koyaka mikolo koya encore une fois biso tokokumisa yo. Natali sio bana, Natali sio libota, Natali sio mama esika zali. Nabi ki eza facilité passe na motema. Kasi sel o azana makoki ko makimia likolo na bango ezaka kayo. Olobaki na Gédéon ki oza Jehova Shalom nzamba kimia. Paix intégrale et umela na kata libota oyo. Na moment au Père de grâce, nabi ki eza na makambo. Oh, il y a des fois ibota malobo eloba maka. J'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas ton nom d'être loin au nom puissant de Jésus. Na pekisi ba parole sont négatifs. Ils ont le pouvoir de likolo bana. Na condamner ba parole nyonso sa molili. Na bututo na moi, ba yokato ba yokate. Mité manyo sa haine na briser yango au nom puissant de Jésus. Vie ezala likolo ya bana na bandeko na famille dans l'ensemble. Ba umela. Bomba bango na sila makila na yo. Et ya na butu ya na moi yo za protection na bango. Oui, tika ete Seigneur, ba tikali au fond la porte pour comme ba résultat favorable. Pe na tango yo bongisa tika ete mikona bango na sa moi oyo e umela. Mona biso nzambe na moment oyo tika ete nkolo ndenge to yaki na kimia tozonga na kimia ba accident na banzela ba problème te ba complication te lokumu nkembo ezongi pai na yo tala tina ensemble tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matondi mingi ndeko berger pa lo sambo kitoko pe motuya bongo toko kitisa nzoto ya ndeko ya biso papa ya biso ondako ya suka na sima bandeko baye pe bana baye bakosoma loba oya kopesa mbote ya suka. Na morgue ba collègue na ba douanier ba zalaki te
Makenda très tôt Makona pasi Kende malamu papa aza kuna Chuya mama baboti aza na kuna yebi bagrefere ya batisango agrefere aza seko na kobana malamu okuna biso banzela tobana bana malamu ekona bango malamu ngana na ishasa awa ezala na bomba yaya bandelia basiranga Makenda bakufa tikala na susi na motema Kozanga babotio mokili ya kondelikama Makenda bakufa tikala na susi na motema Kozanga babotio mokili ya kondelikama merci mingi na nyonso ndenge esalaka parce que eti wana mona nge ekolaki salu ena kososaka tous les moyens sama bana nge bazinga bayunduka bakuma bato okoyai batongo na nzambi na bambula inanga bekokisana isi ya inza yai ani pesala nge bilumu mingi nge zinga ikuta nge ya mbimba epesa nge mbote ya suka mpe betike na ngangu samu tozo na ngangu ina ya kontinena mpe zolenga bamonisa ikuta nge ya mbimba ina ke zoni anilanda dikulwa nge kanie amelanda dikulwa nge utewa ya ntwana pesa beto mayele ina yenge bikila nge yao na mapangi ya nge abana nge samu dikuta wendidila beto bana nge merci mingi po ngemesala mingi mingi donc moyen pour compter que levé c'est nous abaver am tu nous avez dona pour tout cela ngia ko et to ko avec pour tout ça avec pour la paix sambe to ko avec pour tout cela ngia alors ouais na mbote bunda na ndemba consoler la douleur Bakenda bakufa matikala na susi na motema Kozanga babotio na mokili ya bondelikama Bakenda bakufa matikala na susi na motema Kozanga babotio na mokili ya bondelikama Sana caresse na yo Maman omesana kina caractère nanga mwana na yo Uta yo kenda na mukise sengo ya la vie Panda okenda na koma voile Affection zala ki opesanga na kozongo paini Tikala kaka na basusi na loboko se na leta Ota wapi akoki kokonsolenga na douleur oyo Oki okoyoka ta kolela Anya singa
Asinanga nani atala o Tulera motema nani akoyokako Natikali stupefait natikali lokola Kadavra mome na kati ya ce micro Nani akosongisa sourire delongilanga orphelin Nakoma méprisable nakoma affligé Asinanga nani Lera motema nani ayoka Combien l'obus ne me presse pas les enfants Si allélo est comme il faut voilà Comment si j'ai à mon cœur On a sala les soubou Pour n'a coupé la baboti Affligé Nadia Natikala isolé abandonné délaissé Nania koki consolé motema na ngai papa bokoli biso mingi quartier moko bazalaki mpenza bapire na defin père na ngai donc c'est ça quoi tokobutami na bafils kinkela tokolela bango totangi bachiki tovide bachiki na bango bakote wana ti yeke poto biso tosala bashema na biso mais mpo na papa en tout cas vraiment mabe moko ete kozala te balobaka so moto akufi baloba azalaki na mabe te mais ngai namonaki na mabe te to aza papa na biso na quartier baconseil ti tokomba boye voilà c'est ça. Bon, pour la bana atiki courage bon ba rejoindre kaka na monde nga na zango biso papa ko faki to décourager kité to konza ki vie na ba conseil ya pesa biso ti to komi bato boye donc ba ko ba robondela fa ba prière kaka bon papa kinkela zaki papa moko na yebi kutundenga ko lobate ndenga ko expliquer na yebite donc azalaki na frontière te azalaki na école te donc n'a habité ce qui n'a vraiment le vrai disciple de Jésus-Christ. Donc vraiment, au Italie, au Sali Sabato, abandonné les inétés, on a l'école, on a la longité, on a la famille. Donc vraiment, Azaki à disposition à Batunios. Il y a vraiment une grand témoignage on a coupé ça pour naïnde yangwana. Tant on a vu sango ya liwa, Azaki na kati ya fête. Toza on a organisé et que na moment oyo toza ko banda fête ba marié baza ko kota ba benginga que voilà papa kufi donc il fallait na kotala yelobi na yango j'étais obligé à ko annuler volwana en attendant que toujours ba programme yango monique même ko ba na ko quitter donc to selon na ye to programmer que tozo monana nzorande ezaki que azokufa na ye dans 2 jours. Même que la parole n'a pas quitté pour au moins l'équipe, la fan naie, mon aratant a belle rangaise dans la vidéo, donc c'est trop mal. Donc moi na le bamingezate za mingi na zopesa merci na bande konyoso ba assisté biso et bande pesuka na ba ona tiki na poto pour kuna peto za banda kufa ti na je vol samedi to za bande ko so kuna donc voilà moi na zo parole mingezate na za forme émotionnelle. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci. En tout cas, n'a même coup de pas famille à papa Koutime
abokolanga 5 ans 5 ans na kati ya ndako na ye puis na osala service ya bonzambe na kati ya ndako na ye talaka na uti musika me lobi nasalaki effort nakoma na ya kolela papo vi boboto na ye de la fois passée tant na 2 semaines passées là na monaki ye bon na mona déjà qui akomaki vraiment mais toi un espoir que nzamba ko komiseti mikolo ko ya vraiment nzambe asale grâce à pema na kimia pour boboto na e bible lobi na vos œuvres nos œuvres nous poursuivront ba œuvre na elanda eti par okende pour ce n'est pas n'importe qui a beaucoup la batu nenga beaucoup la batu vraiment nga na ebine na koloba te na crois même ko témoigner na maman ye monter point na ngana kokaka te point na olela do azaki papa moko vraiment oyo munyoso même na veni ba témoigner même na bandekone ya douane vraiment et l'autre senga makasi nzambe puis biso to tika ba onte par la prière toza ini nzamba sunga ba bazaka ini omoni papa na mama zaki mutu bana ini même bandekone ba on peut tika la kana ini wana nzamba o protéger ba on malheur yela bango ti
Nikolo parce que tous ces missionnaires à frère Rabi moi mingi bana kala kutu et tana résoudre kama oyo papa na beki na kotika na kotika na ya magina za fatigué trop ça la activité munene na bango kuna na église ya beki lero na ya magi ba multiple occupation na tiki na ya pona assister libota tozaki na mama tozaki na Rabi nzamba bonisa mitema na ngo. Je crois que la Bible déclare que si nous makofi kata nkolo nzami misana bango ko bila bango. Nous tous nous allons mourir. Ils ont passé, ils ont prophètes, ils ont kafri, ils ont musulmans, ils ont indiens. Ils ont kufa. Donc maman kabeza que okufa katina nkolo. Derrière cette vie que nous voyons sur la terre, il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle. Il y a aussi l'enfer. Et ça question tout le monde sur la été la mort c'est naturel. Ça m'a pas mal. Merci beaucoup. Bino besoin qui t'en Rolanda biso. Oui, derrière tout ce que ça maman Karine. Maman Karine, bonjour. Bonjour. Karine, artiste et comédienne dans le groupe Les Bons Samaritains, Kamamina, pasteur de la foi. Et tout le monde peut voir Mawana, de Kono Rabi Mavinga. On a habité un mot pour la matanga ya papa ya de Kono Rabi Mavinga. Et là, on a dit que la famille, papa n'a pas Rabi, courage kaka. Pour faire ça, on a besoin de camouya au camoté. Et c'est nango gloire à Dieu parce que papa a kufa ki mokolo moko o mwana tukana zo sala mariage. Si comme on dit que mwana tukapesi abala comme jana ba charge nae. Donc atikeli mutu charge te. Rabi aza ye moko o kuna pa za ye moko ki mutu azate ko o ya ko nyoko mo papa lokola kufi zo ko nyoko mazate. D'abord ça ka la courage ba continuer vie na bango na maman de ka nzamba atikeli bango ye. Nzamba ka pambola ba pesa ba pela courage makasi. Merci beaucoup. Merci Nzamba Pambola. Ouais, on appelle ça y est, très sincère condoléances d'abord à la famille biologique. Courage, à mon mobile parce que
soyez les bienvenus dans le monde na biso ya ba orphelin, c'est-à-dire ezalaka boye nzamenda pesaka voilà, c'est-à-dire azalaka na courage biso ba tout telemi totikali rachetons le temps car les jours sont mauvais. Ko kabola mawana na ndeko na biso po bible bito lela na bato bazolela to sepela na bato bazo sepela loko ndeko na biso akufeli papa azolela yango biso tozui ata quelques minutes à partager na mawa ensemble. Voilà. Merci beaucoup Christian. Pardon? Merci beaucoup. De rien Bogos. OK. Ouais, toujours continuer et maintenant artiste na biso Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour papa. Tumba toujours. Ouais, tumba toujours. Ils ont comment kambu tumba. Ça moi ils ont payé sa moto. Tumba de vie. Et ben non ndeli no tumba. Tumba za vie. Tumba ya makambo. Donc Gabriel nde makambo. Rabi mavinga pesa makambo. Rabi mavinga be mission nyoso sala ka so ya senga afinga artiste ya finga ka Gabriel. Bipo Gabriel a piria kangisane yete. Vraiment. Bon, ngapi na habitude penda ya kokangisa bato te. Na habitude wana te se mutafinginga na mona na ngo normal. Na mona na ngo normal. Vraiment confirmer yo mutaka. Vraiment. Un mot pour Rabi Mavinga ou tu kufela papa na ebito ko lobani pour na ndeko no Rabi Mavinga. Vraiment mes condoléances à Rabi Mavinga. Donc atindela kinga programme yebika mutu ngo makambo ebele tellement programme ngo il faut aluka ba association kota. En tout cas, il faut que l'association, quand on a une association, le message est zongé la rabiso. Le message est zongé la rabiso. Moi, je suis on appelle ça fautité. Parce que le message est zaté. Le message est zaté. Même si on a aussi tout cas, bazo benga ngai Gabriel ozawapi. Biso za matanga barabi ngabi. Oh, ebimi lelo ngabi. Oh, le quand on a une shoga ngabi shoga tokende. Ndo monto ye. Oui, il faut qu'on ait une association. Il faut qu'on ait une association. Parce que si on a une association aux alliés, bazoye bake, Rabia Koufelaki, aux autres ont message que mon collaborateur va recobima, quoi recobima boy. Aux autres ils ont un rappel. Courage, courage, Angela Bissonionso. Donc, attends, Salindengenine. Donc, ça quand j'ai biso nyonso. Donc rien à dire. Azaka na courage. Papa saboti bango pe asali vi na e akei na e. Courage kaka. Nakenda bakufa natikala na susi na motema kosanga